Voilà, je dis bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de là que vous allez suivre. Cette petite vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de cette histoire des chroniqueurs et chroniqueuses qui s'en chargent des musiciens, des stars de notre communauté. En tout cas, s'en charge na bango, famille mobimba ko bandana ye moko musicien, la star, et puis on prend parfois sa femme, ses enfants, mutu, au moment où on a produit micro juste pour afinga. Une star de la communauté, une grande star de la communauté. Et le quoi n'est-il parfois na baya quand même média na biso. On a bêti pensa parfois na sala, on a un mois na côte à té. Parce que ça me fait mal, trop mal de voir ça. Que une chroniqueuse ou un chroniqueur a eu micro na kaka juste pour a finga une star de la communauté. Un musicien pardon, de notre communauté. Et puis, bako finga ye mon côté. Ako finga na musicien, na mwasi na parfois na bana na donc a koti penza na vie privée à musicien wana. Et ça la parfois mal, ça dérange un peu. Et puis ozo mona ke biloko muto azoloba, ça n'a eza mensonge dans le sens que tu vois qu'il n'a pas fait les recherches pour arriver à ce point-là. Aye kaka parce que azana en moko boy ou parce que azolinga batumoko be bayebisie po bima il faut finga muto ayebani na ebite ba koma kana na ba niveau wana ndenge ni mais okobima impoli juste po oyebana c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre o finga muto bozane problème te tina niveau ya otiki meme star wana o sauter tina moi sinaye. Moi ça me décourage parfois et puis ça nga passi même ya kokota na ba média na biso en ligne. Et quand je tombe dans une de ces vidéos-là, une semaine na kota, ça me dégoûte quoi, ça me dégoûte. Et je me pose parfois des questions, comment batu bako makati na ba niveau wana? Il y a ok ko finga star ya communauté na bino et puis ozo finga ye en dehors ya communauté te. Oye na même communauté, oyo ebimisa mutu wana. Et puis tu commences à t'en charger de cette personne-là. Dans cette même communauté, oyo ebimisa mutu ango. Et moi je me dis, et quand tu entres dans les commentaires, tu vas voir, il y a les gens même qui sont pour ce que les chroniqueurs ou la chroniqueuse disent. Et il y a des gens qui sont pour, ils disent, ça là est bongo, tout ça là. Et ça là n'a pas si moi, comme moi, je me dis, waouh, on est où là? Comment on peut être aveuglé jusqu'à ce niveau? Parce que nous avons d'abord les exemples à bateau, ba finga ba musicien, ba conséquences nango to viva kango, to mona kango. Mais ça n'empêche pas, batumisi soupe na koya, babandi pe même travail, oh, baninga peut-être, basala ki yango balobi, basala ki yango par erreur, basengi déjà bolimbi si babimi. Mais tu vas voir, il y a des nouveaux ou des nouvelles qui viennent, hein, avec ces mêmes stratégies. Ya koya ko finga bastar ya communauté, pour, il paraît pour babima. Babima, ce qui wapi, je ne sais pas. Oh. Pour obima, ezali par rapport à compétence na yo, par rapport à sujet ozo meme la bato, par rapport à façon na yo ya ko loba, par rapport à thème oyo osimbaka. Normalement eloko ebimisaka mutu. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans notre communauté, les chroniqueurs et les chroniqueuses, bango bayebi kaka eloko moko wana. Malgré batu bayaka na système wana ya ko finga ba star, senga déjà pardon, basenga pardon, et puis balakisa ba conséquences ya eloko wana. Et puis ba conséquences yango batu yango ba viva kango tilelo. Mais malgré ça, c'est comme si tozara peuple moko aveuglé na comprenate. Malgré ça, il y a d'autres filles et d'autres garçons qui se permettent jusqu'à présent de venir pour venir injurier les stars de la communauté, juste comme ça. Et ça fait mal de voir ça, ça fait vraiment mal. Nga tungisa nga makasi no bi akepe kolobaye en dehors de la communauté te. La star que la communauté a fait un grand travail pour na kobimisa mutuana. Ko partager ba vidéo na ye, ko salela ye ba promotion, tout ça là. Ko sala ba groupe d'ailleurs ba WhatsApp ba tumsu ba salaka pour na ko soutenir mutuana. Et mutuana abimi a komi star la communauté parce que to lobela ba musicien, ba musicien wana abimi a komi penza star la communauté a yeba ni pe libanda na libanda ko to bato saka e makasi. Mais tu vas voir un petit chroniqueur là ou une chroniqueuse abimi dans cette même communauté, et puis Azui Micro na abandi ko finga cette star là. Oh bato banyo comment qui peut babimisa ye. Et moi je me demande parfois quelle ignorance qu'on denge ni to vivre na ignorance ti na ya niveau oyo. Bande ko nanga elekelanga na zala so na tomber na ba vidéo wana
stressa kanga et traumatisanga au monde na obeta ta une semaine na kota kana media na biso alimte parce que buzoba esala na ebite esala nga pasi na olinga na ebisa mutu ndenge nini po atika babiloko wana zo sala sans vous mentir. Par exemple chaîne ya Fimbo na Fimbo, en tout cas je crois ça fait 2 ou 3 ans na talate di fait ka ya komona ba fandeli mutu moko lokola fe regola ba finga ka etina mama na ye une grande star comme ça là ayemba ka pe banzembo oyo aza icône quoi, aza na voix moko boye angélique oyo mutu to asepela kanango ayemba banzembo oyo etika la penza histoire na kati ya communauté na biso. Mais il y a certains chroniqueurs et chroniqueuses oyo ba se permettre ka ba koya pe bandi ko finga eza pe faire ka yemo côté belé bandi ko finga. Aujourd'hui je vais essayer un peu de parler à notre petite sœur, à notre fille, notre petite sœur, notre, voilà, je ne sais pas, Rafine Toumba. Rafine Toumba, on a un peu de conseil pour la maman. Pour naza maman, naza na ban, ndenge yo poza na ban. Rafine Toumba. Franchement, omoni mutu oyo aboti pe na note, aza na responsabilité te, hein? Azaka yemoko, aza na ndeke ko bima awa kei awa. Peut se permettre de faire ce que tu es en train de faire. Et puis, conséquence, à kofinga ba musicien oyebi yango parce que au saliku tout théâtre moko wana o la kisi ndenge omi pakoli c'est pas ba microclome, je ne sais pas si c'est les tomates ou les microclome omi pakoli ozo la kisandenge batu ya fali ba betio. Donc oza consciente la makambo ozo salo yebi ke ekoki kotinda pe batu ba beta yo. Do ozo yebango. Mais moi je me demande, tu as des enfants Rafine Toumba. Obandaki na Kofi. L'air au banda qui na Kofi, les gens ont compris ça d'une manière. Peut-être pour Mbappé son mukanda. Peut-être hein, ozo luka ba mutumo ko apesa ki ok, eza dièse moko ko bimisa e finga mutoko la Kofi po ekope son mukanda. Mais e umele était ok yoana e umele pas Kofi. Ezala ki scandale makambo a Kofi. Scandale en tout cas et traumatiser kinga. Ba vidéo no 2-3 au sala qui on est traumatisé kinga. Mais comment cette fille bango babunda kuna ba chroniqueur na ba chroniqueuse babunda en Afrique po baya na poto, mais elle est déjà ici, elle est déjà en Europe. Donc akoki ko sala ba formation na ye et puis elle devienne ce qu'elle veut devenir même dans les médias. Mais pourquoi kaka na kasi ya communauté oyo batu babunda ka po ba star wana baza la ba star ya communauté, et dans cette même communauté il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sortent dans cette même communauté pour na ko dénigrer ba star kaka ya communauté. Azate que accueilli en dehors de la communauté pour nous critiquer Star Wana na kati ya communauté. Moi ça me dépasse parfois, je me dis nzambe nanga. Pourquoi to bungi sana kibomoto? Kibomoto penza to bungi sa to koma kaka lokwa batu nyama juste pour na ba view, juste pour na habiter ce que loko nini. En tout cas scandale et Rafine Toumba scandale wana ya Kofi et traumatiser nga makasi. Parce que moi j'aime ma communauté. Ça là, parce qu'on a mon babilo wa bon, on a vu quelle ignorance. Pourquoi jusqu'à ce niveau? C'est comme si on est coca quitté. Tu as refusé même, mais tu sais que pas Marie-Laure, au senga pardon, boy au senga mutu pardon parce que y dit makambozo sala. C'est comme si coca quitté Rafine Toumba oye kozwa siko fali popa. Au lokoti fali popa vie privée na ye. Et ce qui me dérange dans tout ça, au simba kana basi ya ba star to ba mama na bango. Au moment où star wa monani moi si ya star wana mataka podium te nana ketchup ozo finga nana tiko yoka kutu voya mwana moi si wana te je connais même pas sa voix na mona kanenge Marie-Laure Alexis la biso parfois ba télé réalité na ye hein azo babilo moko ya bongo mais comment na e penza boye azo loba azo beta lisono na tiko mona mwana moi si wana te mais na comprendre te na mona e jamais na podium ke fali azo yemba bo moni nana ketchup amati na podium jamais mais na mitu na kanenge ni bosota akuna. Dweni bosota kakuna. Bino boza batu, bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse, to ba journaliste en général, boza batu oh il faut bo promouvoir misala ya ba star wana. Mais na comprenate boko magana niveau wana ndenge nini ya ko salir bango pe mon côté boko mana niveau ya ko tanga ti basi na bango ko salir na bana na bango na bana bango na basi na bango. Je me pose parfois la question, c'est dit à quoi? Rafine Toumba nangina pesa yo conseil mama ozana bana. Rafine Toumba omoni tere wana eza tere moko trop glissant. Il faut vraiment osala attention ozana bana.
Obi bilo comme ça sala kanavi avant salango anga bobenga kibomoto o réfléchir. Ce que je vais faire c'est couper sangani. Olobi ezali concept na yo okobando sala ba émission olobaka ba vie privée ya ba musicien. Si réellement eza vraiment concept na yo, il fallait ozala osana no ki paparazzi ozu ba preuve tout yango yi olobi yango. Mais modèle oyo sala oza na preuve te nakoloba pona ye boye na mwasi ne bazolinga na isusu te bakomo ko sabato nakoloba siko oyo koya ko annoncer wana na ebite se eza di ya kwa oza pe consciente que mutu ana azana bato balinga ka aza star déjà à communauté c'est que azana ba fan na ye mais ozo se permettre koya obandi ko étaler vie na ye kaka boye neti osala ki ya kofi na mama na ye akufa. Maman na akufi mais tu as parlé de n'importe quoi. Tina elongi ya mama wana akufi ndenge komaki. Na ebite bozanga kaba teme ya kolobela toni. Rafin Tumba ata soki yo moko ozano chroniqueuse mais oyo ke la ta bana na yo mawa. Soki yo zomi yo ke la mawati. Oyo ke la ta bana na yo mawa. Yo ke la bana na yo ta mawa Rafin Tumba. Il faut arrêter oza tu une maman cherche à faire musala na yo bien. Sala musala on ndenge batu misusu basala ka sala luka concept moko boye sala musala na normal ki kokota na ba vie privée abatu toza quand même bantu omoni ba biloko wana eza ba scandale yango mona kutu bande kona bino ba misusu ba chroniqueur na ba chroniqueuse bazana ba problème ti lelo malgré ba senga ba pardon mais bazana ba problème ti lelo parce que ba certaines fans ba koka ko supporter ata yo sengi pardon mais tellement so finga ki star na e eza passe a limbisa yo. Alors vraiment Rafin Tumba na osenga yo vraiment na bolingwa nzambe. Soki ezalaki concept olinga ki osala mais tala ndenge bato bazo telemelango il faut tikango parce que ozo kota na ba vie privée ya bato. Soki ezalaki ta vie professionnelle ke nzembo wana asomba ki yango e plan mutu boye. Nzembo wana eza boye na boye c'est autre chose mais kokota na ba vie privée eza scandale. Biloko ozo sala eza scandale na kati ya communauté. Eza vraiment scandale parce que mutu lokola nana Ketchup nga na comprenate ndenge bokoti sa mwana mwasi wana makambo na comprenate na tiko mona te place nana Ketchup aye azo loba na media ndenge to mona ata mwasi ya wera so na osa ne ba life na ye ya makambo ya nzambe ye kutu nana to tiko mona ete a part ko mona ba biloka ba vite fait na ye aza na hotel to aza na ndaku azo lamba ba vite fait. Mais ngana o comprendre te ndenge ni bozo koma tina ba niveau wana au moment où ba conséquence ya bato ba banda iko finga ba musicien boyebi yango bato wana bazo subir yango ti lelo malgré ba musicien ba limbisa mais ozo mona ke ba fan ba linga ka ko céder te ba lingo limbisa te parce que bato nyoso baza amité maman côté mais c'est pas toi qui va te permettre aujourd'hui na 2020 o banda ko finga so ba musicien Rafin Tumba et c'est tout que tu n'es pas seul tu es avec tes enfants hein. Yonde to mona kile rozo katisa mai ndenge okumisa kinzambe. Moi j'ai cru que lobi nango kendo sala ta bateme na église moko boye. Okumisa ki munene nzambo katisi na bana na yo. Periode yango pe grande sœur ya fifisi wa ute kokufa kaka na mai wana. Mais Dieu t'a fait grâce. Akati si o mai wana na bana na yo. Ma chérie, batela ta bana wana. Aie pitié de tes enfants maman. Yo ke la ta bana wana mawata soki yo moko elobi no je m'en fous mais bana parce que lelo soki likambo ekomeli yo bakozwa bana wana bakendo tia bango na foyer mutu batu misusu nde bakokolisa bango na pasi et surtout biso batu mwindu na ba foyer ya bana ezala boye pasi bakonyoko elo bana pour rien soki oyaki ata yo moko ndeke zelo kumtusu yo mtoza na bana mutu amona nango apesa ki o ide ya po bapesa o mukanda il faut ofinga ba musicien ya mboka na yo. Mais ça normal te. J'avais suivi une fois tu as dit que eza concept na ya sika o lobela ka ba vie privée ya ba musicien. Non, ba sala ka ba vie privée. O moni biso ba congolais to yeba o sala makambo bien te. Pourquoi? Parce que to linga ko zwa tante. Il fallait ozwa ta ya ko lambango o sali ba investigation na yo d'abord dès que tu viens vraiment avec les preuves. Na lobelo ko boye na boye bota la preuve nango yango. Mais kaka nakoloba d'ailleurs yena mwasi ne bazala isusu te d'ailleurs mwasi ne azala kindumba ça c'est quoi ça c'est quelle façon de faire passer les messages ki journalisme na bino nga na comprendre yango te oh
Et puis, aux hommes qui mouton a besoin d'un niveau, mon déjà star mounen la communauté. Mais tu prends cette audace et à quoi ko finga na moi si na famille na ye. Aux autres finga ka mouton ye moté. Star ye moté. Aux autres finga na moi si na ye. Et tu sais bien que même star wana boza même à ta niveau moté. Bandeko, to banga nzambe ko. Aux autres suisse batumite ma pamba bo fongo lika caméra no pour olelisaka batu. Oh, il y a beaucoup de choses à dire na communauté na biso. Makambo ya kolobeleza e belé Rafin Tumba. Hein? Bato basalaka ba émission ya ba polémique ya kofinga ba musicien na koka kutu kotala bango te ponga biloko ane shokanga na yebite. Muto afinga bato na koka keloko wana te. Je connais ti kotala fimbo na fimbo ya taba 10 ans. Juste pour na tombaka na video na bango moko bazo finga faire rigola. Non, j'ai eu pitié. Non, ti kofinga na mama na ye, kofinga na ba défaut na ye ya nzoto. Wana eza isusu ki chroniqueur na ki chroniqueuse te biloko bosalaka. Ezalaka nini vraiment? Ezalaka nini ti na niveau wana oza envoûté to nini mwana mwasi okomi déjà na poto Rafin Tumba. Bunda pona mukanda na yo. Olobi obandi classe, bravo. Obandi classe, bravo ma chérie. Ko ende na classe. Tu es trop belle. Tu es belle vraiment. Zoua tant pour na yo. Zoua tant zamba peso. Ba tu kombi ba ya na poto. Moi je connais beaucoup de familles ici. Ba cela ta ba 10 ans. Ba ko faire matisabana na bango to ba famille na bango na poto. Mais toi quand même, c'est courage que tu as eu de traverser l'eau là avec tes enfants. Oh ba tu msusu ba tikalaka. Et puis nzambe asungi o katisima iwana o komiti na destination Rafin Tumba. Au comité na destination, oh démon nini côté lio ma chérie. Au comité déjà na poto, hein? Au comité déjà na poto po au katsaki maiwana objectif no ezala ki okoma na poto na bana na yo baya kozwa ba étude ya bien awa tout ça lobby bazala ba continuer na kati ya mboka wana. Dieu t'a accompagné ti okomi na mboka oyo obande ko luka oya na poto maman. Tu es déjà ici en Europe avec tes enfants. Pourquoi ozo contre makamba ba musicien? Pourquoi ozo fan de la kofinga ba musicien? Oyebi bien que kobote lo ba conflit makasi. Oh, tu es avec tes enfants, tes 2 enfants, tes 2 beaux enfants là. Hein? Maman, kokimi sa suri ne longi abana na yo te pona ba pona makamba ya buzoba ya YouTube oyo. YouTube ba futa nano eloko nini? Ba kopesa soki 1000 $, soki 1000 €, soki 2000 € après. Nde o baby c'est les réputations, nde o tie bana non insécurité, nde o mitien insécurité pour na 2000 parce que maman au moni à part YouTube ceux qui ont sali ka formation nge zo le bozo tanga wana, o sali formation il y a 3 ans, ata infirmière, attaque journalisme, je ne sais pas quoi. Salaire na ceux qui sont déjà formation, net en Allemagne, ceux qui déjà formation il y a 3 ans, n'importe quelle formation. C'est toi qui infirmier ba bengo examinière. C'est fini. Aux gens à 3 ans, on a salaire na au minimum, ils ont 2500 minimum après formation il y a 3 ans en Allemagne. Salaire minimum est badi na 2000. Après avoir fait la formation. Aux gens a besoin qu'on finga ba tout aux gens déjà en poto. Moi je croyais que bo finga kaba musicien wana po besoin nzela ko ya na poto. Nana ngwa pesi o idée wana Rafin Tumba ke o finga ba musicien po ba pesi o mukanda. C'est faux et archi faux. Tu es déjà là avec tes enfants. Ça la ba formation na yo ba no bazo kende na classe bo s'intégrer ba ko pesa bino mukanda et surtout que mboko ezamboka basi ba tu msuso muto peso conseil zo kanda za contre yo azo peso conseil pour alingia côté soka na des autres yango conseil nyoso ezalaka ya ko yokate Rafin Tumba yokela bana na yo mawa bana no na monaka bango jour wano bande ko katsa bana kitoko yokela bana no mawa za na ba ange no mibale za ba katsi o mai na bango pardon. Okomi déjà na mboko soki ko za makasi na ba formation okokoma no mutu munene tie déjà na ba pays o ya ordre o za lokola ba mboka na biso wana te ya Congo. Tu es déjà là, tu es arrivé avec tes enfants, tu es là avec tes enfants ma chérie. Il faut arrêter ça. Kofinga ba inonsa no nana ke chupa sali yo nini. Bana nana ba sali yo nini. Mama ya Kofi Olomide akufa na ya sali yo nini. Hein? Nana ebisa bino po yeba na communauté il faut finga. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça bandeko? Omoni nyoso wana ezalaka tozala apprécié. Ozoe baka pona bima il faut na sala nino ba komo peso ba stratégie moko bo. Finga musicien okobima. Qui vous dit ça?
Zala na ba stratégie na yo, zala na ba benga kango nini. Zala na ba concept. Construire concept no moko boye, nazolo bele loko boye, eko toucher communauté. Oza obligé o banda ko finga batute o basi ba bima po obima. O komite na insécurité, o yebi bien bato baza na insécurité par rapport na ko finga ba musicien. Ba kene piana, ba maniki ba koma limité par rapport na ko finga ba musicien. Kaka même bato na ba ko betelo maboko lelo parce que ozo finga. Kaka même bato wana lobi ba ko bako na ekulusu. Il faut arrêter ça, bandeko. Bandeko nanga. Rafin Toumba na opeso conseil moko. Omoni YouTube eza kaka exactement. Batu msu ba comprendre YouTube te. YouTube eza exactement business lokola business news otuzango na moki. C'est-à-dire, eza étape par étape. Business mon côté ebandaka lelo lobby okomi millionnaire. To lobby oyebani. To lobby okomi na salaire ya munene te. Business nyoso. Ebandaka shrit for shrit. Donc, ozo mata étape par étape. Eza étape par étape. Et loko business nyoso. Comme YouTube eza business. Mutu moko ta ko ebiso ayaki na media lelo. Lobby a komi soki nani. Lobby a komo gagner je ne sais pas combien. Non. Eza la étape par étape Rafin Toumba. Oza na chaîne na yo. Oza na bana na yo. Okomi déjà na poto na bana na yo. Ça montre comment tu es une lionne, une femme forte. Tu as pris la décision de traverser l'océan avec tes enfants. Maman, eza olakisi déjà que oza lion après avoir ko bunda ndenge wana. Okomi na destination na bana na bongo oya lelo kokotisa bango na foyer. Otika bango lelo oyo okota na hôpital to bazokisa oto eloko moko boye. Osi okomaki na destination vraiment otika bana na bazala élever na mutu mususu. Omoni ezalaka demo moko boye na ebite demo nini ezwaka bino. Oza déjà na destination na yo Rafin Toumba. Siko demo oyo euti wapi oyo ye kolata yo. Succès nini yango succès ya mafinga ezaka succès te? Succès ya mafinga eza succès te? Au contraire batu bazo finga po ba video osalaka batu ba finga kandeo mingi koleka batu bazo apprécier yo. Yo muto komisa ki nzambe juru katisa ima ndenge wana. Moi je croyais que okoma penza musali ya nzambe ya solo. Nzambe lakisa ki obolingo na ye, nzambe lakisa ki loboko na ye na nzela ti okomi na nini na Belgique na bana na yo mama. O demo nini ekotela rabino nana. Mutu wana yo zolingo denigre abunda asala effort po akoma na niveau azali. Mutu wana abunda amata escalier na escalier malembe akomi na niveau ya azali yo kaka ozwae yo chroniqueuse. Ozwae ka lelo banda ko balancer ka ko étaler vie na yibo ko finga na mwasi ne oyo ayaka pe ko abeta kane pe musique te. Et vous trouvez ça normal bandeko? Est ça normal te Rafin Toumba? Hein? Est ça normal te? YouTube est un business, lokola business nyoso oko sauter te. Oko sauter te. Est ça étape par étape. Ozo mata malembe. Zela na ba concept na yo kako bato bazo sepela nango. Ko linga pete ke obiki na kompena communauté na ngate. Hein? Mutu so linga azala riche lobi lelo kakado tozalaka na patience te. Ça la concept na yo moko boye ezala eloko moko o eko toucher batu nyoso ya mafinga te. Banda ko travailler concept wana malembe ozo mata baso balinga keloko ngo bako banda kolanda yo ozo mata et puis tu vas te retrouver quelque part na likolo place ozo lingo zala. Mais exacte que yo ozo lingo mata mais na ko mata na yo ozo tirer bato basi ba mata déjà po ba kita ndepo yo mata. Donc la communauté na biso tozalaka lokola ba mbinzo. Donc muto azali kolo fo bo tirer akita bongo siko yo nyata e po yo mata. Donc yo zo linga siko batu lokola ba fali, batu lokola ba kofi, o benda bango ba kwea siko yo nyatela bango mata po ozo kende wapi. Boza pe musala morote, yo za journaliste, bango bazali ba musicien. Siko obiki. Parfois je me pose la question. Lere bosi siko finga bongo bolala pe ba pongi. Naki bon moto na bino ki personnalité na bino. Ya moko bozo bafoué juste po koyebana ya mafinga eske eza koyebana ya bien eza na ba conséquences. Eza na ba conséquences. Ba conséquences nango yango bozo vivre bino nyoso. Que musicien moko te alinga bo yamba ye parce que vous êtes très impoli. Boyeba ko sala musala na bino te bo kimela kaka ba polémique ba buzz
bokimela kaka kofinga bango po boyoka na mikolo wana. Vi ya mutu oki ozala bezi kaka te. Réussite ya mutu ya vi oki ozala bezi te. Ekosimba te. Réussite ya mutu ezalaka eloko oyo simbi na maboko. C'est-à-dire, ozana concept na yo moko boy. Ozana projet na yo moko boy. Ozana business na yo moko boy. YouTube auto osala eza business. Mais les réseaux salango cause la presse eza lokola business nyoso to salaka na mokili. Commerce nyoso ko sala na mokili eza exact. YouTube eza pe commerce lokola ba commerce nyoso. C'est-à-dire obandi na 1, ok na 2, ok na 3, ok na 4, ozo mata malembe. Mabe ya biso ba congolais surtout na nouvelle génération oyo, les jeunes de moment là. Bango balingaka lelo alingi akoma ndenge moko na inonce lelo ya sibi micro baza kutumusa talaka ignorance place ezalaka yo na inonce boza musala moti bobeta musique te ya beta musique yo osimbaka micro osala ba live no na moi petit caméra na yo mais tozo se permettre o se comparer na mutana o koma na niveau na ye ozo tala kutu teke inonce depuis 2010 nde to mona ye aleka soki na nini wana ba concours ba sala na Congo wana depuis 2010 soki est neuf ti lelo na 2020 batu ba komi ko loba e kombo na ye lokola nguba c'est qu'il a travaillé pendant 10 ans. Mais comment mutu wana a travaillé pendant 10 ans yo ozo linga okoma na niveau na ye et ce qui est grave boza kutu musala moko te bo job mo te. Il faut mutu ozala malade na mutu ozala bête pour réfléchir ndenge wana. Siko mutu wana nde yo zolinga osatake na ye po yo omata ozokende wapi? Parce que boa domaine moko te. Mutu wana déjà za pe na ba fan na ye. Même si aza na ba fan na ye te. Mais comment okoki kolinga po yo mata okitisana no mutu moko boye? Wana penza tozala na système eba mbinzo vraiment. Donc po yo koma quelque part, il faut kitisa mutu amata kina. Yo ki olukela no place no moko isusu o kole maboko no te po matate. Il faut kaka o ko isande kono asi amataki o sambu isaye bongo yo tia likolo kuna. Pona nini? Mama, Rafine ozano deja na poto. Poto awa soki ko mi pesi na classe okokoma no mutu. Nzambe asala kisi yo ki azana ngambo na yo amblongoli yo na kinti na poto awa na bana na yo. Moi je connais des familles au bazana bana na Kinshasa. Ça fait plus de 10 ans. Bakoko matsaba na wana awate. Mais toi, tu es vraiment une lionne et tu as pris la décision de monter avec tes enfants. Nabaris kenyo sowana, tu as accepté, donc tu es une lionne. Alors, arrête-toi là-bas, fais ta vie, confie-toi à Dieu. On dirait qu'il y a des conséquences à kofinga ba musicien te oyebi yango ma belle. Hein? Ozo kata somo te ozana bana mi bale, ozana ba ange mi nzambe mi bale. Ok, le kota biloko kofinga bato bazana ba fan monde entier, partout communauté na biso eza. Mutroko la fali kutu akoma na ba fan ya partout na monde. Boyoka somo te parce que les rozo finga mutu oya yebani ndenge wana. Mais tu te ridiculises toi-même aussi. Oza komi kitsozo la kisa bassesse eza na kati na yo. Rafine Tumba moni biloko ezo sala ezo do eo kitso na modèle moko non, je sais même pas comment t'expliquer ça. Ezo kitso penza ezo la kisa bassesse moko boye. Parce que mutu a réfléchir à okiko sala makambo ozo sala. Ozo olobi ozo concept ya kolobela ba vie privée ya ba musicien. Mama, biloko wana mindele basala kango après investigation. Ako aza penza paparazzi o ya vrai. Lera ye kolobela vie privée ya mutu wana azana ba preuve. Mais oyo zoloba nakobimisa bakotindela ngai nazozela na Nzambe. Et puis tu prends la femme de cet homme là. Moi si wana amataka na nini na podium te. Ozupe moi si ya fali obakisi likolo. Moi si wana nano na mitunaka asala bino nini. Mais ezala ela kisa penza boza complexe na eseke bo enviaka. Moi si wana parce que cette femme là c'est une femme qui se respecte, atikala naturel, aza do na linga ka penza nana ketchup. Aza naturel, des pieds sur terre, posé, carolite te, nini te, donc naturel, moi c'est sans complexe. Na niveau au bazan na ngo soki ezala rabino mbe bato ba mela maite. Na niveau oyo fali na ketchup place niveau fali a mema ketchup a mema moi si na niveau world wana. Queen mère. Soki bino seke bato ba loba te.
Ya omoni nzambe atalaka motema. Soki nzambe amoni koza motema moko boye akopesa yo te. O vanda wana ko bandi ko fingo bato basi bazui. Obike mwasi wana penza na comprena te nde bo finga kana na ketchup wana. Soki bino nde nzambe akomisa ni place o na ketchup azali. Mbebo koma ba métis nano mbebo za isu batu mwindo te bo koma wana ba métis bo pakola penza karole te o ya solo bo koma mindele. Ya mi bale boko banda kotia penza na ebite ba brésilienne o na ebite o ba kat ba zo katelo yango na mutu ya mutu ozo filmer. Mais cette dame là au mona ba kangi ba tresse na trop jolie, naturelle, très belle. Et puis allo ba mingi te. Okoye baka ke derrière d'un homme fort il y a une femme forte. Derrière d'un homme puissant il y a toujours une femme forte. Si ko force na ye wano bozo mona mobile nazo dégager nde e tungisaka bino tonini. Comment boko finga ndeko na bino tout le temps bozo zongisa ke soki na makabo nini biso bamsu to yebaka biloko wana te. Oh azalaka na boulevard ma ndeko na bandeko na nani yango azalaka na passé te. Mais comment boko zala mutema mabeti na niveau wana. Donc na mona muto afinga ye loko msu te bo finga kaka azalaki na boulevard. Oh yo mona ki ndenge seki yo pe kenda akuna. Biso boto kenda na ba boulevard to yeba histoire wana te. Biso to kenda ba boulevard to yeba ba histoire na bino wana te. Seke boyeba ni bobando kende kono bando kutana. Mais moninga atika afandisa libala afanda na ngwe mutu penza aboti bana soki 5 soki 6. Ti lelo bozongi sakeka place azalaki ava bano bazana presque ba 20 ans. Ata bino moko. Marco 6 je pense au cause à 18 déjà. Après 18 ans bozongi sa mutuka na boulevard ata bino moko. Wane komi ki motema mabe. Wane komi ki motema mabe bandeko. On doit arrêter ça. Pourquoi tu quittes ça à Batuna Biso? Pour nini? Hein? Nous avons droit aussi d'avoir des stars dans notre communauté. Et puis, star ya communauté, nyoso bato ba matisaka ezaka Batuna Bango. Mais bino siko yoko ya oyeko diembela parce que tu n'as pas un concept. Ozana capacité ya ko créer loko moko boye e bima soki mutu amona ngolobi oyo Rafine Tumba. Elo moko boye e dikaka ma concept moko boye so mutu atala ngolobi oyo Rafine Tumba. Bozaka ba capacité wana te. Yango moni ba niveau na bino ezala kaka bozongela ka bato basi ba bimi po bolo basiko boko bima. Quel concept, quel raisonnement. Ofinga nano muto ayebana bongo yako yebana simana e quelle réflexion, quelle façon de voir les choses. Il faut la bête pour réfléchir bongo. Créer ba concept na yo, tu as des potentiels, mais quand vous utilisez ba potentiel nzambe apesa yo olingi ki journalisme al tala eloko ni nzambe atia na kati na eloko osala ka bien banda yango malembe parce que YouTube ezali business lokola business nyonso. Alors, ekendaka business moko te e bandaka lelo mbala moko de 0 à 0 jamais. Business nyonso kendaka moko. Yango biso ba Afrique to simba kisi, biso ba Congolais emo to koma ba niveau ya simba kisi parce que tozana motema ko envier. To lingi kaka ko za la place moninga azali olingi ozala wana. Lero moni obundi panda emo zo simba te alo bandi ko finga ye. En se mettant des rêves dans la tête que l'ero ko finga ye yo ko koma na place na ye. C'est comment ça? Ndenge nini okoma na place ya mutu oyo il a travaillé pendant des années, plus de 10 à 15 ans. Fallait abimisa album ne ya liboso ya ye moko na 2006. Depuis 2006 ti lelo 14 ans ya carrière yo siko yeka lelo komi na poto otalika na sala nini pona yebana pona yo kama alo bandi ko simba mutu aza déjà na 16 escaliers yo zana no na 1 siko zo linga okende kuna na 16e stuf kuna okende ko bimise kuna na 16e stuf yo ofanda kuna ekokoma no ndeni yango bokende osimba bakisi parce que na ki réalité kana mutu aza na réflexion mutu a raisonnaka omona ke ekoki ko sale mate okomate. Et simba tendeni. Bandeko to yeba ko bandaka de 0 à 0. To yeba ko bandaka ko mataka schrift for schrift. Schritt for schritt. Hein? To mataka ba stufe mususu. Ozo mate escalier malembe. YouTube eza business lokola business nyonso bandeko na ngai ba chroniquer na ba chroniquer kende na ngo malembe créer concept na yo moko boy travailler concept na yo wana soki mutu amoni obimi ayebike aye ko pesa conseil so na moni mama Rosette abimi boy aye ko pesa conseil parce que na yebeli apesa ba to conseil
Mais yo lelo, opesi conseil lobi ofingi, lobi ofongoli nzembo ya nzambe, ozo kobina, lobi kuna obandi ko prier, lobi kuna ozo lela, lobi kuna ozo bina, muziki ya mokili, lobi kuna komo bina ya nzambe, lobi kuna ozo clasher, lobi kuna ozo finga, do batu bazo yebate ozo sala nini. Juste parce que ozo lingo koma quelque part, sans que osala, oumela, osala effort. Et loko etindaka, ba congolais belé, ba simbaka kisi, parce que to lingi via pressé. Fali asali 14 ans. 14 ans depuis abimisa liputa. Nzembona ya liputa wana. Album wane bima il y a 14 ans. C'était en 2006. Je me souviens écouta kinga kutu nazala ki na congé na vacances na Londres. J'ai une copine là. En 2006, j'étais à Londres na juillet août boye. Hein? Nde album na bima kawana. Ozaka na fongola soki liputa soki latsanga liputa depuis wana 14 ans moninga bundi avec sa femme derrière azo pousser azana Michelle Obama na ye yo oya kambala moko obandi ko saboter batu wana ozo saboter bango pour rien comme ça une petite chroniqueuse kaka ya pamba elo mote. Oye kaka ozui mo téléphone au fongolo bandi ko finga bango kabo après 14 ans ya effort ya baninga ozo boka ngo na se po ozo linga o mata je ne sais pas ozo kende wapi je ne sais même pas oza musicienne te ke bozo wela ke bosala ka bosala ka carrière moko boza carrière moko te boza na profession moko te siko normalement bino ba journaliste boza wana bino ba chroniquer pona ko meka ko sala promotion ya ba musicien ko informer batu musicien boya bimisa ki boye après boya ko sala boye azo préparer album boye normalement musala obino fallait bo sala yango wana mais tala niveau bokoma ba musicien kutu bakoma okima même ko sala na bino ba émission parce que okoyaka na kofinga boza batu ya ba base boza na ki personnalité te donc bosila déjà valeur musicien moko talinga kaza na bino pembeni parce que akoyoka soni batu ba osekaye baken piana lelo basuki bafingela fali bafinga zokande fali ayambaka bango na telefone te to koyoka ngo awa sikole bazui ba sélectionner bango te na bato fali akende ko sana bango émission zokande fali abatukutu nzokande azwa bango même pas na téléphone regardez mais bazo fingela ye bato bazo fingela ba musicien misusu bo mikitsaka tina ba niveau ya ofingela nano mutu ndenge na ebite eski boye baval na ki bo mutu na penza ndenge na zabo ovanda kaka mutu moko boye ofingela ka ye bato eske yo nano mitie na place ni donc toi tu n'es pas une personne quoi. Comment on peut utiliser yo mutu ozana ba capacité intellectuelle mutu moko boye a utiliser ofingela ka ye bato est-ce que ça normal? Hein? Mutu wana abimi na communauté effort la communauté tout entier. Ne matisi mutuana comme na niveau ayoka na niveau international. Siko yo petite ka journaliste, petite chroniqueuse, na benga kutu journaliste te. Petite chroniqueuse youtubeuse ozuka micro na yo parce que ozana teme ya kolobela te, ozana eloko ba oloba tipishi yo que ce que tu amona ça c'est Rafine Touba. Tipishi Rafine Touba. Exacte. Que mutu amona abimi oh mama rozite faut za la ye ko pesa conseil. Pardon pour battu baby que ce que abimi aya ko pesa conseil. Mais ozana concept te de ozawana lelo simbi o lobi yango omoni bokoma ka place monte lelo zaboye lobi ozolu ka place babeze ezali po ba lobelo 2 jours wana babilo kwa babeze na kolobela ngo 2 jours 3 jours puis ko sila eza concept na yote eze loko ebimi na mutu na yote ole matisa ko kitisa ezo faire ridiculiser yo Rafine Touma pardon vraiment yo kela bana no mawa ozana bana kitoko na mona bana no jour 4 saka Adana, au nom de ces deux enfants-là, tika babiloko wana batu wana, ba musicien wana ozo simba wana, baza déjà na ba fan na bango monde entier, muto okyo salo mabe oye ba yete, yo tika bana na yo, ba orphelin na orpheline pamba ma chérie. Il faut tika loko wana yoka conseil. Pourquoi zo yoka conseil ti? Rafine Toumba yoka aussi okomi na poto, okoti na bama ipo ya ko bimela na poto awa, mama nanga aussi okomi na poto, intègre-toi. Quand tu as fait la formation, tu as toujours l'air d'une fille intelligente. En tout cas, quand tu as une chose intelligente. Je t'ai trouvé un peu intelligente là. Mais ma bilo ko ozo sala ezo la ça pensa on dirait moi bête moko boye. On dirait mutu ezo sala te. Eza nini eza ba stress ya poto. Hein? Imagine-toi niveau à Kofi. Kofi a bêti presque 40 ans. Kofi a bêti presque 40 ans. Il y a succès.
Siko yo penza Rafi Ntumba okozala pe mwana ya Kofi. Nde yo siko nde ozwi micro na yo po ofinga papa moko mukolo ndenge wana. Me okobima pe impolite. Obima impoli. Bato ba osepela na biloko ozosala nga na comprendre bango te. Eza lokola mwana azofinga papa moko boye voisin na bino. Yeba kelera kosisa na voisin akozonga na ndako akofinga pe yo. Rafi Ntumba, occupe-toi de tes enfants ma chérie. Pardon.